Oye! Evangelisme, oye! Evangelisme, oye! L'espoir vivant, Église universelle. Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Jérusalem, Libundana, Katanzani, Umulisu, La jeune, oye! La jeune, oye! La jeune, oye! l'espoir de l'Église. Oye! Embassy! L'ouverture! Yamarala! Esengobi, esengote! Kiese voka, kiese kui! Tsai voka, tsai kui! Na kombo tata mwana pe tata molimo sang. Lelo ezali mardi, mokolo na biso ya bajeune toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa mbete. Kambo monene toza nango ya kolona mpe kobokola. Ntango ekomi pene. Sala ya makasi ya lilobanda. Kambo wana tobosana yango te. Eza na ntina. Oyo eza koya na liboso biso toyebi yango te. Me makambo mazali. Papa Mpumalongo, papa Liangena Mutima aza kolobela yango mingi. Yebi moto afungolaki bisika nyonso ya kosalela misala. Biso moye tobebisa ezali te. Nayebi te baoyo babombaka makambo. Na ntango bapapa bazalaki soki témoignage ezali tobenge papa Katembo aya tangela biso yaloba na biso nini oyo esengeli ya kolona mpe kobokola oyo etikali ye moko papa Mbenda koyebisa biso yene tozalaka na 5 mois. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo, merci papa. Tozali na note circulaire oyo papa Mpumalongo Liangena Mutima akomaki elobi boye note circulaire epai ya bandimi ya lingomba ya Adventiste. Bana na ngai bobosa na ngai na mabondeli te. Ngai pe nakoki kobosa na bino na mabondeli na ngai te. Botikala kaka bandimi ya solo na ndenge nayebeli bino. Bozala bana ya bolingo, bana ya mibeko pe bana ya misala. Boyebi malamu ete biso bana Kimbangiste toliaka nyama ya ngulu te, toliaka nyama ya makapu te, tomelaka masanga te, tomelaka makaya te, tosokolaka bolumbu te, tolalaka bolumbu te, toswanaka te, totalaka bitumba te, totekaka na mokolo ya yenga te. Mobali akoki kozala na basi mibale te, mwasi akoki kozala na mibali mibali te. Toswanaka te, tozwaka nyongo na mokolo ya yenga te. Mpe tosa bakonzi ya lingomba mpe bakonzi ya leta, pamba te bokonzi nyonso eutaka epai na ye moko tata Nzambe. Nazali koyebisa bino ete bisika nyonso ya mabondeli ezala na kati ya mapango. Botonga bandako mpona bapaya. Bosilisa misala na bino oyo ezali na baproje oyo bozali na yango. Bopesaka ngai mpe barapor na bino ya misala.
bokosana misala ya bilanga te, bolona biloko ya ndenge na ndenge, kafe, kakao, loso, mbala, manioko, bitabe, matungulu, tomate, etc. Bokokola mpe bikwele ya ndenge na ndenge, lokola ngombe, ntaba, meme, lapin, soso, mabata, pigeon, dindon, etc. Tika ete tata Nzambe na nkolo Yesu mpe tata Molimo Mosantu bapesa bino oyo ezangi bino. Ngai wa bino tata na nkolo représentant légal Diangenda Kuntima, chef spirituel. Merci, Papa Pasteur. Papa Tina Zapolova, mimi kama nguru amemangamba tukazananika. Bisogoro toyoki. Kamba tesuki totali. Ikambo ya nguru kumambanda rubelaki. Wete wa msusu wazako ya kwana kubekisa. Lekona kubongisa te. Kawana kokoyo kawo na yemo ko kompenda ko explica mo bien. Yawa ko ba ta ngoma. Ekwe ya te. Nguru sokyo tikile bilanga. Osani. Akubesa. Donc mambanda kenda ka potete. Avec la raison. On va expliquer bien. Comme les gars qui nous avons la mingi, ma côté à Bana. Comme nous avons un rapport au mingi, Bana, nous sommes au centre de la terre. Nous avons un mandat. Fatigue comme mingi na Bana. Nakala na tamu ya mkolo Yesu aza kolinga mingi bana moke bazala pembeni na ye kasi bamama ya bana baza kolinga te bana bapusana esika mkolo yazali alors ezalaka mkolo mosusu na bible ezali lokola bamama bapekisaka bana kolo Yesu mpe alobi te tika bana bapusa na sika nga nazali bango bakoyaka bakangilaka mama na bandako ntango kolo Yesu ake na ye bana wana bakomonaka banani ye bangulu mpona nini segeli bana bazala pembeni ya Nzambe bango bazali koboya. Alors, il y a mais il y a des gens, maman déjà va pour le cabane à la salle. Vous voyez, le bisobana, zoboya. Kabuana, par rapport à lui, nous avons un peu la vie sur le sang de la terre. Là, on a la banda. Là, on a la boye. Surtout quand on a le sang de la terre. Mokili wana mboka wana ekokoma ndenge baby kakokufa ekobeba likambo ebandaka na ntango nini na bomwana mwana azokola na likambo ya tata Nzambe te mokolo na ye kozala bien ka mokili elingali bana bakozokota na makambo oyo esengeli te alors ekobeli biso pasi. Malako 10, 13, 16. Papa Katel. Vous allez peut-être fonder un mot, dire à Bishopana, vous voulez la sens à l'Ikamboté. Tina l'Ikamboté, vous voulez la Yamoté, à Mobondela. Lawa, to baby. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Tokotanga mokanda ya Malako chapitre 10
verset 13 tokosisa na verset 16. Muntu ya mukanda balobi ete Yesu ayambi bana mike. Bato mususu bayebi Yesu bana po asimba bango, kasi bayekoli babandi kopekisa bango. Tangu Yesu amoni bongo asidiki mpe alobi na bango, botika bana baya epai na ngai, bopekisa bango te, pamba te bokonzi ya Nzambe ezali mpona baoyo bakokani na bango. Nalobi na bino ya solo, moto oyo akoyamba bokonzi ya Nzambe lokola mwana moke te, akokota kuna ata moke te. Sima ayambi bana na tolo na ye, asimbi bango na mitu mpe abenisi bango. Tokei na français. Titre balobi, Jésus bénit des petits enfants. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Ensuite, il prit les enfants dans ses mains et il posa ses mains sur chacun d'eux et les bénit. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Mwalimu Santo ndenge tolandi papa mokonzi ya kule tata Mwalimu Santo alobi nkolo Yesu azwaki ndakisa ya bana. Tango azalaki kosala batu bayaki na bana mike po ete nkolo Yesu akoka kokongisa bango ndenge toyoki mpona kotungisama ya bana na milimo mabe. Tango nkolo Yesu azalaki kosala bayekoli bamoni batu oyo bayaki na bana bayekokanga nzela kaka ndenge toza kofanda boye soki mutu alingi koya okomona batu bampeshe. Nkolo Yesu aremarkaki likambo yango na mosika, ayebisi bayekoli na ye asepelaki na likambo wana te, ayebisi bango ke botika kokanga nzela. Bokonzi ya likolo ezali na bato oyo bazali na lolenge ya bana. Ndenge toyebi makanisi ya bana, bana bakombaka makambo ya mabe na motema te. Soki babendani na motu bie baswani ubie likambo mokebo ya lekisi yango akotika na yango na motema te. Me biso bakolo soki ozali na likambo na moninga ogarde yango dossier. Nde nkolo Yesu azwaki ndakisa ya likambo wana alobi, bana soki mokolo alingi kokota na likolo to alingi kokota na kembo ya tata Nzambe, tozwa ndakisa ya bana, totika kozala na badossier na mitema tokobongisa makambo ya kalakala wana ogarde yango na motema. Yango papa aza koloba a partir ya bandako soki tokongisi bizaleli ya bana, bana bakomesana na likambo ya tata Nzambe kino bakokola maye bakosana yango lisusu ezali te. Nkolo Yesu mutu alobaki yango. Komba tata mwana tata mwana. Dekuna likambo ngolo yele. Inge tapa. Komisa bisona esikawa. Ebandeli ezalaki ndenge touti kolanda, bamama bazalaki kogomba bana, balingaki te bana baya kokoma esika nkolo Yesu azalaki. Ndenge toyoki bana wana eyelaki bango mabe babongwanaki. Alors baoyo mosusu balingaki baya epai ya nkolo Yesu, batikango bamonaki likambo wana ke bana ya liboso bapara na bango ntango baboyaki, bakomaki bangulu babebaki. Nde oyo mosusu basosolaki bakini bango po ete baya na nkolo Yesu. Tango bayekoli bapamelaki bango, nde nkolo Yesu alobelaki bango ke botika bango baya epai na ngai. Ebandeli nde ezalaki ndenge wana. Merci beaucoup. Merci. Bamama koza surtout la faute te par rapport eza koya mingi bana balingi kosambela te, kasi
bana njiri bazali mpe bazali te. Bajepeki na dirigeant oyuki makambo alobi awa oyo bino bolobi nini bokosambela mpe kosambela te bokotika kobondela mpe bokotika te bokokola nango wala makambo ezali pamba te bajeune tozi makambo ebele tozotia na motu obulongo eza nango mabe kasi baloba te kosambela mpe balingi kosambela te te yango wana papa dina oza na raison isese wana yango ezali partout mpona bongo ngai natelemi nano wana papa mbenga okontinue makambo na ye ya kolona mpe kobokola aza na makambo ebele ya koyetisa biso ndenge basolonaka na 5 mois ngai na sisi nakoba tata mwana mpe tata molimo san amen. Merci papa. Nous opesi ndela na tina ya témoignage ya makambo ya 5 mois. Papa Mfumalongo, papa dengenda kontima apesaki biso makambo mingi na 5 mois. Esali biso rappel ndenge mukanda oyo papa Katembo auti kotanga ezalaki solo na 1990 donc na 1990 de papa Mfumalongo akomaki mukanda wana mais awa na kamba na 5 mois ndenge papa Mfumalongo alobelaki likambo na ye kolona mpe kobokola oyo ndenge papa Katembo auti kotanga na mokanda ndenge papa Mfumalongo asengelaka yango biso mpe tolandaka makambo oyo papa Mfumalongo asengaka. Ngai na ntango wana nazwaka groupe ya bascout nabosalaka likambo wana te bascout ya matete nazwaka bango nde kaka na 89 wana nde tosalaki ndenge papa asengaka ngo papa Mfumalongo mpo adengenda kontima soki bokiti na etan bien sûr tokiti na etan presque milona nyonso wana eza kuna elonamaka na 89 wana bakakao basafutie babokatie biloko nyonso wana mais avant biso tolona papa Mfumalongo ye alonaka deja oyo ya ye kino lelo oyo eza mpe kaka na etan ntango tokosala ete okoti na etan okotala oyo ya kala ekomona nango na miso oyo ya sika mpe okomona nango kaka na miso donc ezalaka si recommandation ya ye moko papa Mfumalongo papa yange na kontima kosala manso wana taka na 5 mois na papa Mfumalongo na tina ya kobokola alobaka likambo ete plus tard ekosengela eke ya kozala na baetan kotya bambisi oyo ya biso moko tozali kobokola ekozala très différent oyo ekozala importé nyonso wana papa Mfumalongo ateyaka biso na 5 mois mingi tobandaki koutilize bagroupe mais mingi tobandaki koutilize groupe ya Faki
nkamba po natamwana lokola fakimere zalaka awa nkamba kamunaka mungiro relais fakimere kamunisona kati na nkamba bango nde tozokutana bango bilaka pe Coral Yerusalemi pe Ajax. Alors na mokolo moko bapanfu malongo ezalaki na libanda après ndako Nzambe. Na libanda aye kotuna nkango nyonso kaka na 5 mois abandeli na batata oye ake na bamama ake pe na bajene mutuna eyaka bapanfu malongo batata na bamama bajene Satana aye kosenga nga lisusu napesa ye ntango po ete akoka kosala makambo na ye bongo bino bolobi nini papa te olobi napesa ye nzela te papa kopesa ye nzela te aye koloba lisusu kasi awa bino bolobi ete napesa ye nzela te sikoyo ndenge bino boboyi ye aye kosenga lisusu bon soki olingi topesa biso nzela po ete tosala lisusu na ndenge na biso sikoyo opesa biso nzela po ete tokota na lingomba na yo sikoyo bino batata na bamama bolobi nini na bajere papa te afanda na ya kota te soka lobi kasi si akoti po asengi nzela esi akoti papa mpona nini osali boye ngai te bino moko opesi ye nzela kasi malgré akoti kasi moto kuna kinkanania saka asi akoti po asengi nzela banani bapesi ye nzela bapanfu malongo ke kasi biso bandi topesi saka nzela po ete akota na kati na lingomba kasi bapapesi promese ete malgré akoti kasi ayebaka ete na liboso tozali kokende ndenge alobelaka terme wana na kikongo sako bina koko akoti aza na kati na lingomba kasi ye Satan ayebaka ete liboso tozali kokende sako bina koko tuzoyiko babadina lelo tuzoyiki ngala sako ketukibina. Merci papa na koba tata mwana pe molio mo centre sako ezali terme ya Kikongo mingi na baoyo bazaka soki batumbi esobe etikalaka mwa ba matiti ya mingi petate wana na kati ya ba matiti wana batu babonga maka mingi po bampuku bakimelaka kuna balobi lelo tokosala chasse ya mpuku. Alors comme esobe yango ezalaka so mingi te etikalaka mwa ndambo moke bakobongisa mitambi ya ndenge na ndenge bamosusu bafimbu na maboko bamosusu donc mpuku abikaka te na mfimo ya esobe wana. Alors effort oyo bato basalaka mosala oyo esalemaka wana ntinsani kutu nsima c'est-à-dire ke ezalaka makasi mpuku aza na droite abima. Alors action wana esalemaka eza makasi bakongo balobaka eke twene kusapu c'est-à-dire chasse ya mpuku ezalaka makasi mpuku abikaka te po ete esobe wana ezalaka monene te papa sako nde yango wana na sisi na kongo ya tata mwana mpe mosala amen.